mingi eza soni na yo papa ya 61 ans obwaka mwana ozwa chance ya mwana na yo te église na ye bandimi bakima neti soyi bien bandimi bakima ya famille na yo ozoboka aza makio te bana batre makasi mwana mosaka ta bana batre makasi apana miatata mono ya boti na matete atiki mono ya boti na matete bambui oyo sundela azwa charge na ye te mwana wana toza veni moko nanoko na ye po mama na mbasa na nga nanga yoza noka na mwana wana na bebe gracia lelo mpe na ye na bapreuve na vie moto oyo ayina yo atopesi esaki ya mbongo conseil nazopesa bino fungola matoi. Quand quelqu'un ne t'aime pas, moto asepelaka na yo te, moto alingi yo te, azala motema likundu. Boye baka jeune nyonso ozali jeune oleki 25 ans, ozala ba 30 ans ozokende, ozape elenge kaka ata 18 ans. Soko moni jeune aza motema mabe makasi, c'est kaza stagiaire professionnel azoluka ko manendoki. mingi eza soni na yo papa ya 61 ans obwaka mwana ozwa chance ya mwana na yo te église na ye bandimi bakima neti soyi bien bandimi bakima ya famille na yo ozoboka aza makio te bana batre makasi mwana mosaka ta bana batre makasi apana miatata mono ya boti na matete atiki mono ya boti na matete bambui oyo sundela azwa charge na ye te mwana wana toza veni moko nanoko na ye po mama na mbasa na nga nanga yoza noka na mwana wana na bebe gracia lelo mpe na ye na bapreuve po bato bapreuve eza te nayelola na bapreuve yango balanse yango moko oyo abini leso bamotirie mwana ye yeyo inane uyu mwa ayinane uyu mwa inane uyu mwa abandone en tout cas mais oleka na bamission ngaka batu mwana ye moko ebe grâce elle fait comme ça tala boye ça va hein donc on a délicia ye wana ya dini ça va olie nini alieni mote mwana mingi te eloko alie eza te donc en tout cas peuple congolais c'est la honte tosunga mwana biso pardon surtout andika deni lesi oyo eza pasi mwana mpe kabizali na ye azobomba rito azobatama kaka ça va
Musakata. Yeyo, biba Musakata yeyo. Hein? Ça va? Hein? Ouais. Yo na okima. Biba pétage. Pour moment na ipa boloba. Mabatala pour moi non. Quand on nenga sundola mwana ya boti. Makila na ya. Un pasteur. Abeta mwana sundola pasteur. Image yango botala. Bala poto botala pasteur ba dimbo pesa rayi. Bandimi na ye. Ba dimbo pesa ra muto aboye. Quand nenga ngejo makila na ye. Na on dit ko to mwana video. Ngana mwana piso yo wana. Eza marato. Kuto mama mwana silika biya arolobate même soka mobile miko ko démentir que au bon aboye yemo ko sa émission. On permettre yo mozo mwana na tozomo. Mais oui, mwana yo wana. Et à na zona sema na kata mapata to sema bele no. Alors ça mwana sisa na mwana mwana. Soki eza ya faux. Par mwana na fundanga, je suis là. Par mwana na fundanga. Banda mambo ya mama mwana na de mwana répondanga. Répondanga te. Na place yo sa musala nzambe. Tuma kumba kofi to mili pour te biki oui to yebiki bien ki kofi. Apana e pasteur awanga na mwana boka mwana. To a besoin ba sunga mwana wana. Azonga wasika na loboko. Ah? Azonga wasika na loboko mwana wana. Akino sa le bon na popo ya batu pona nzala te. Mwana pasteur. Papa na ye pasteur pétage. Na se batte vraiment. Ndeta basola vina yo. Ce kaka oye sur la kofi. N'appelle ko attaquer. En tout cas Zolo ba est-ce que vous avez ba preuve ya ba image zolo la image on la question. Autour de la preuve journal les millionnaires la vision on en a ba preuve on a yeli. Là c'est la preuve année. Je vais savoir poser quelques questions bine. Baba les gars moi on ma tête on le bani pour nango. A répondre à terre. La vie c'est quoi la terrain on a dit. Il moi bi terrain on a. Tu vas être très bien. La personne numéro 1. Non numéro 1. Non numéro 1 moi. Non numéro 1. Non numéro 1. Non numéro de Nenassi. Responsable pourquoi ça? En tout cas, non numéro il y a pasteur voilà. Non numéro pasteur voilà. Dans la vie, moto ya inayo atopesi esaki ya mbongo. Conseil nazo pesa bino fungola matoi. Quand quelqu'un ne t'aime pas, moto asepelaka na yo te. Moto alingi yo te azana motema likundu. Boye baka jeune nyonso ozali jeune oleki 25 ans. Ozana ba 30 ans ozokende. Ozape elenge kaka ata 18 ans. Soko moni jeune aza motema mabe makasi. C'est kaza stagiaire professionnel azoluka ko manendoki. Mingi eza soni na yo papa ya 61 ans oboka mwana ezo chance mwana na yote église na bandimi bakima nete so bien bandimi bakima ya famille na yo ozoboka zama ki te pitata ba très makasi mwana musakata ba très makasi apana ba bien tata mwana ya boti na mateta tiki mwana ya boti na matete bambui oh sundala zo charge na été mwana wana toza veni moko wa na noko na ipo mama na masa nanga mwana nga yo za noko na mwana wana na bébé Gracia lelo bena ba preuve dans la vie moto ya inayo atopesi esaki ya mbongo. Conseil nazo pesa bino fungola matoi. Quand quelqu'un ne t'aime pas, moto asepelaka na yo te. Moto alingi yo te azana motema likundu. Boye baka jeune nyonso ozali jeune oleki 25 ans. Ozana ba 30 ans ozokende. Ozape elenge kaka ata 18 ans. Soko moni jeune aza motema mabe makasi. C'est kaza stagiaire professionnel azoluka ko manendoki.